On a fini déjà. Yo Simara. Mundo, au moins, voilà, bien aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout à travers le site Nabiso, la voix céleste Nzela, la peine à télévision, Oye Benjamin, Komoya, la RTP, bien aimés dans les Seigneurs. Ah, ouais, tozali quelque part, tozo merosala, le komoko sang et panzanien, bando babengi biso. Que maman Olang Oshue a sécu bien aimé parce que tu as une émission que maman Koufaki bien aimé mais bande babengi na limité ce qui veut bazo CP là que maman Olang a sécu. Est-ce que maman Olang Oshue a sécu bien aimé à Koufaki ou à Koufaki? En tout cas, vous êtes toujours connecté, vous avez bien les vraies infos. Vous avez un peu d'infos. La source, vous avez toujours vérifiant et pas frère Max Menga il azali côté ya chaîne ya maman Olang ya la famille ya maman Olang to maintenant ko benga pour na tozwa information selon les frères Max Menga na sango oyo pantana partout na kinke maman Olang a sécu a profité a kufaki aye ko sekwa. Shalom papa Max Menga. Shalom de Calvin Béa. Oui papa Max, vous êtes en direct de la voix céleste hein? Bando bazo la nord de partout. Et dans la sangomo et panzania bandeko bazo benga de partout que maman Olang a sécu a Koufaki a sécu a wanakin bandeko bazo benga de partout tinanzela ba musus coup basamela na église ne bazo CP bazo ba que maman Olang a sécu toni to ye ba yo mutoza en contact vraiment proche na banto badana proche de la famille maman Olang ozala rawana papa est-ce que ya solo maman Olang a sécu a Koufité? D'abord merci ndeko nani Béa Alvino ya voix céleste. D'abord na tongo tolandaki lokola bato nyonso na Top Congo. Information selon laquelle maman na biso Olangi auti kotika biso. Tozaki confirmation na ngo na munoko ya conseiller en communication na bango ndenge tolandaki na radio. Ndeko Jessica Baselo azali pe mopandisa ngo na RCNC. Là d'abord sangwa liboso tolandaki. Et puis tokoyoka yiki yo akufite. Mais lokola journaliste na oti kobenga plus de 2 fois na ndeko Toussaint o asalaka na CVV asalaka na radio na bango pe na télévision na bango na ndenge mbala mibale ndeko Toussaint. Voilà information toza koyoka mpona mama akufi to akufite ndeko Toussaint o asalaka na CVV asinga ndeko mama azali suna bomo etabi ndeko Toussaint. Est-ce que to ba solo que mama azali suna bomo ite mais lokola journaliste ngambo ko ndeke siko solo ba de Calvin Béa nazo matana pigeon kuna na chaîne na bango et puis na kende pe na résidence na bango na kende ko vérifier information ce qui maman profite maman profite mais na te servi na témoignage il y a 2 personnes de Jessica Baseli ya RCC otenga lo nyonso balandi et puis ko ça on azali agent na CVV. Nalingi ngai moko nazala Saint Thomas nazana nzela nakanisi ça c'est la première information de kopesa bana nzambe mais dans 1 heure ou 2 heures okobenga lisusu na kozana résidence na bango puis na chaîne na bango mpona kopesa bino lisusu makambo yango ezali ndenge mais c'est ce qui doit retenir dans un premier temps. En tout cas, merci beaucoup, frère Max Menga. Toujours sous confirmation, bien aimé dans les Seigneurs. Frère Max Menga, il y a notre travail vraiment naïe. Merci beaucoup pour l'info, Papa Max. Camille, tu es dans la zone de la ressource. Merci de Calvin Béa, de voilà notre travail. Donc, si nous, des heures du temps, à cause des sous-informations. Merci beaucoup, Papa Max. Continuons à prier pour la famille. Hein. C'est un moment dur, tout le monde est là pour la bango. Les hommes de la paix, c'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup, Papa Max. Merci de Calvin Béa. Ok. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, on est dit frère Max Menga, par rapport à Sango Ezo Panzana, que maman Olang Oshue a
asekwi akufaki aye koseka bakonfirmaki liwa na ye epai proche na bango et moko na bango asala kuna na régie na antenne alobi bazokontinue toujours kolekisa message oyo ya mawa ke mama akufi alobi ke mama akufi te mama asekwi te mama aza ya kokufa mais sango ezopanzana bientôt là tokozwa bana na ye tokozwa famille na ye mpona tozwa confirmation parce que là liboso ya caméra na biso tolingaka kaka ke tovérifie ndeko max alobi azokende kuna ti na chaîne ti na résidence azwa sous confirmation soki ke mama akufi vraiment ya solo pour ceux-là qui nous ont appelé de partout mpona ke koyeba ke non mama olangi asekwi bona bo biso tosa mosala na biso bien aimé tozoya kozongela bino mpona kopesa bino information ya suka bien aimé elongo na frère Max ye moto aza kuna vraiment proche ya famille numéro na ye yango wana mpona bandeko ok bakozala na motema moto mo balingi bayeba un peu plus boko benga frère Max Mbenga azokende kuna le temps ke nga mpe nasisa batournage mosusu naza nango awa mpona ke na rejoindre ye bien aimé dans les seigneurs en tout cas bozala mitema ya kokita soki ke mama asekwi ekozala lokumu esengo mpona biso nyonso tout bien aimé dans les seigneurs botika toujours connecté na meilleur site na bino la voix céleste nzela lola esika bonzambe ekitaka na loyemo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya koloba nzama boto kwaye lisusu wapi elongo na frère papi konge na motema mama Sylvie Wachine na short fond tozoze album qui sera sauvé na ndeko na biso filo moko ya motema bivens de homo depuis Londres pe na pasteur feza misi à la bouche autorisé de l'éternel nanga moisir na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston mama mami nzama lola amono na papa Blaise Mbunga bonzambe na bonzambe lola ezofuta bye c'est bon c'est ça